so na bika kenza mutema mabe alimbisa ngana lokola yazala pembe pembe alata kakantaka yaza Saint-Esprit vanda kati na ete Saint-Esprit yebi papa ka kenza te papa ka kenza ana na église ba tanki alimbisa so okanga yende mutakoyeba ana ba église ya ba tanki nanyo do ba chaka ya bazole la bibembe Nous s'abonner et belé na chaîne Oyo. Si vous avez besoin d'informations, il y a artistes, il y a pasteur, il y a prophète, il y a tout nzambe surtout référence kokende sika musute zaka kana tolo na TV. Nayebi ko pambola lisusu chaîne Oyo tolo na ekende liboso. Chaîne Oyo en tout cas Nzambe aeba na ko soutenir batu oyo bazwaki ba moyen na bango pona ko bimisa pour que chaîne kende liboso esika mama Kalamba ya zwami vraiment azala béni mama Ana Kalamba moi ça mon cosme respect kolo amona yo a visiter yo aselo makambo kama bolamu iza makasi na vina yo bolamu makasi za na vina dans 2 mois zo ya liboso Nzamba zo visiter makasi na mona ba porte ya minene zo fonga ma liboso na non la likambo bâtiment ozo sangana na bango o se retrouver au sangana na bâtiment oboé batuana ba otia mbongo en jeu et dans 2 mois au monde lo comme lo mama Ana Kalamba ina pesi mbote makasi mona mukolo cheno yeswe que tu dois kumvimbe yeswe olobi venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés je vous donnerai du repos Seigneur cette femme s'est convertie atiki nyonso aboyi nyonso aye pana yonkolo na chetolo nangana sena mukwana lelo na lobi na yo Nzambe opese oyo alingi pese bosenga motema na ye salela ye bosenga motema na ye pe continue comme ça la kati na ye afin que oyo nyonso Nzambe bayebi yo te bayeba yo na nzela na ye na kombo na Yesu Masiya na bonde de toi qui vienne pour les siècles des siècles nous disons amen. Shalom shalom balandi nyonso na kati ya notre chaîne Nabiso Tolo na TV ya mama Nabiso Ana Kalambai moi papa Carlos Kalambai moi ça mokonzi inscrit papa Carlos babengi les gardiens du temple na pesi bana nyonso ya mama Ana Kalambai ainsi que Carlos Kalambai na pesi David ba shalom na pesi Josué na pesi Louange na pesi Joyce et ainsi que na pesi bana bango nyonso nzamba lola vraiment azala pe apambola bino ebele ainsi que ba partenaire nyonso sur notre chaîne ba nyonso ba association ya chaîne Nabiso nzambe pena mona bino apambola na mona ba commentaire na bino nzambe apambola bino na bosa ete Guy Bijou de Bambongo nzamba lola amona pe apambola yo kande na lobaka mikolo ezana mutu moko ba benge de la sagesse mande fa pembe Shomen Michael mande fa pembe donc so moni mutala mande fa pembe donc sagesse c'est sagesse so besoin sagesse qui m'a pas naé après sagesse intelligence c'est bien mais sagesse c'est l'équipe mutu az intelligent quand on a le mikolo do yende yango en tout cas motona nzambe solo to biso moto sinome comme on est apôtre mais alinga linga te to pe sanction ya je crois les lots toi ma bela au solana une fois réclamaki mama Ana Kalamba o réclamaki on sa granate bat nyo so poto et la vérité to luki mutaba je crois français Fungoli caméra ainsi que Bénédicte Nama ou père Fungoli aye Bolanda shalom maman shalom papa bon naza bien ngolo Nzambe ya bichi wana yo mtolo biangu ok maman tete je crois vato banda yo ebika la marmone zalakati avato banda yebi donc ça la ningo linga kana to yebi père na peso merci aux amalamu ondimaki papa na biso Eric pe chaîne ya mama na biso Anne Kalambai et susukati na biso en tout cas na peso merci poto za Nzambe kaka opesi biso souffle de vie ya ofele totiki émission na biso oyo na maboko na yo papa banda na biso sukisa na biso oyo nyoso ya pelengendu ya trouble ezala musika na kombo na Yesu nde tolobi amen. Amen, amen, car ndenge mama tete ya utiko loba, ils allaient mission na liste na quatre églises, le toye pas maman tete parce qu'il y a des vérités photo loba, il faut tout loba trop simba de part et d'autres. Maman tete question liboso. Pour nani kaka un homme de Dieu qui renommé, ce qui a divorcé pas
asi lokola mungwa musicien chrétien soka zaki na kombo zaki mle soka a divorcé asi lokola mungwa ezadi ya nini. Merci papa nayoki yo nanu papa koloba soki homme de Dieu mati après kiti lokola mungwa musicien ya mokili na yite so kombo nani so ba mati ba sili lokola ba mungwa mais bango ba homme de Dieu onyo sto mono baza bon ba Saouli nzambe asabwaka bango ayebi bango sute nzambe tango apesi yo gloire so yo gloire ono ngola sa batu ke tata na ona mama na omba pesa ki yango nzambe so ngala so ke tata na ona mama no te mba pesa ki yango eza ye nzamba ko etufa ngo kakati soka etufe gloire nzamba longola mutelo ko atiete o nzamba longolo te nzamba longola ka mutelo ko atiete mais nzamba etufaka donc a etufe o kaka moyebi loko e bande ko sala ezate mais soko zongi communion na nzambe su nzamba sa nini azongi si lumière wana e mona na miso batu o continuer lisusu musala ngo babi o ko itelema popola mabele sa nini kende mais ba pasteur na biso tozomona lelo ko ko na bango komi na ba volonté kokoya na bango comme na ba volonté na bango na ete so baluka basala ba base na bango po biso be évangéliste oyo to ya koloba ka bango na biso ko bana misala mais to za bana misala na bango te to bana misala ya Jésus Christ nde biso to ya rapona koloba to pesa bango nde ba remarque mabe o bango ba osala mais mutu soki azala ki ko mata soki asilise ke ba kamlo mone lamba oniki na poto ya savon ozo balolozo sala boy mais soko kamoli on mone sila o pasango bi o kamoli o ndina singa tango ke kauka omona guya mai nyose sani eza sute akomi pepele nde ba pasteur alelo ba pasteur alelo to sukoli bango to popoli bango to tandina singa e kauki to repasser to boaki kuna timu kolo ona osepana la taso elamba na sani na zuango nde bango bazana to si to boaki bango to ana posa na bango te do akoki ko renye susu te po makambo osala nzambe sa boaki ye tango nzamba boaki ye peuple pe sani e ko boaka ye yo zolo ba yo mata ba mo ba kiti te likaso se uti na nzete utawa likoloti tango kitie kita na mai na ngoti tango yambi mo ipa esani eka ukaka so kombe osani ok bwaka ngo na fulu donc eza suna tina te ndeti ba pasteur bazalo kwa likase uti na nzete kiti na se e kauki to komboli bango to sani to bwaki bango to komoza skoyo logo o ekebima ba pasteur Eric ba Timothée banani ba bimi to beti su maboko Yesu atomboli bato mais o bazo sala na ba mona bango tango nyoso baza su bateto sito kamola ki bango to pupola ki maese sili to zibo to tandina singa bakauki to repasser to boaki wana to zela soki nzamba sali engolu na raisonner su ke azuita china sukule wana zuivi su ya mai donc azui su Jésus Christ po yaza mai na bamoy azui su vi ya mai elamba so koti na mai suka lo ko masika mais so koti na mai te zala ka solo akala bilo mwande ngwana so lata ondeti bango to si lo lati bango to lembi bango to sukuli bango to bombi bango do ba mona na sute donc grâce au bazana ngo ezali susute onyo so bazo sala bakende ko samba bazongisa bo basala bo Yesu ayebi bango susute e comme bakomo sala ka mukili onyo so basala na Jésus Christ akati na bango te yango to kamoli bango to popoli bango to tandi bango na singa to bombi bango baza sune fete donc musenda nzambo yo amataki akiti fo mona ka nzamba saboye yo zone ga place ba interpréter ni elakisi ke nzambe ayebi su moyembi wana te azo forcer nzoto na yekaka na makanisi ndenga yebeli pasteur wana ba verset biblique ayebi yango na lelo azo kanga mana pote ya batu donc aza so eloko te nzamba ayebi ete nzambe ayebi ete ndenge mama tete lukubika azali koloba lelo ba guerre oyo ko se passer o yo mozo mona ko swana ko funda na pona ko welela oza ba kits na bango bali ba kits na bango gloire mais est-ce que christianisme benga mi bongo to ba sentiment na bango to mbongo epanzi bango to baluka likambo ya to likambo ba biso ko mona ba kits so de fois beli likambo basi to ka mbongo tango yo so mona makamone so en tant qu'évangéliste attaque tango yo mona ba bloc wana o réaliser netini ba bitumba to mona ngo ya likambo lo bato to mona ngo oyebi ezopesa mawa poso na landi pasteur Soni apesa témoignage na binzamba zwaka ye na kiloti oya pupoli atandi azele kauki alati nzamba zwa ndengwana soto kepa kenza azana témoignage na ye soto kepa Soni ka nani oyo kiziamina ye kuna yoka na lipape 4 na tina nzela bana basi baseki ye nzela évangélisation mais le tozomona papa ka kenza na papa soki Soni kafuta ka kenza andoki ka kenza mutema
mutema mabe so na bika kenza mutema mabe alimbisa ngana lokola yazala ka pembe alata ka rantaka yaza Saint-Esprit vanda kati na ete Saint-Esprit yebi papa ka kenza te papa ka kenza na be église ba tanki alimbisa so okanga yende mutako yeba ane be église ya ba tanki nanyo do ba chaka ya bazolela bibembe yango église na ye moko azawa na lupangu azana ngote bo yebisa ngai do azana lupangu te azana église te o ya sombela batu lupangu ba denise kutu balobaka somba mwandambu mais ye eloko te avandi na gouvernement avandi wana pendant 20 ans asali eloko te basi bakende bafui dicide basi bazongisa boye babala bibala bala bango kana bambongo nani bambongo abatu na ya mabonza na ya gouvernement bakenda ofefila na gouvernement bakenda ko fefila ye akoki place wana ta longwe bazui passer soni bacheye 5 ans et puis ye mutazala ki wana tomba osa ba cérémonie nyoso tu azaki ona pona ko céder muninga mais muninga bakati 5 ans nano ekoki te ale yazui alongola passer soni alongola tankeki ye pasteur ce qui Saint-Esprit de Dieu et ya la ta pembe monika Saint-Esprit va na pembe ndenge batalisa na ba Bible o ba neo. Hein? Mais oui. Donc il y a mon histoire là ti pembe c'est que mon thème neza pembe non pembe là ta papa ka kenza za lukuta et ça est normal te ozo bundisa muninga o muninga na baki yo ozaye ye azayo ceux qui balobi que non papa Sonia tie moi sixième ka kenza lobengo il faut tondima do baza ba meilleur ami mais ba meilleur ami lelo yo sali muninga kipaki ote tango ba pesi muninga place wana yo komo yo kapasi et sali passe okelu ka bande kono ba luba dodo kamba po tie place mais il fallait la 5 ans pasteur Sonia si là. Il fallait dire 5 ans passer Sonia si là ce que si alors oui bon ce qu'on a proposé papa Dodo Kamba yo quand dit 5 umela te kola la kolamuka ata papa la biso tiseke dia et c'est 5 ans kalate awa ozomon mais il fallait tika Soni déjà que ba desa ba il fallait tika ye kezo papa Dodo Kamba a tie libanga na mutu akangi Singapore kene bale ko papa Dodo Kamba bimato talai papa Dodo Kamba ko sa guerre na Soni akokate po na moni ba Jean Bosco Kindomba na moni ba Denis Lesi na moni bangolezi baké pa Soni siko ye côté na ye atikali na banana na mukuna wana boma relation aboma relation na makamna sala ya mabe aboma déjà relation ndezo mona mukuna tango zo yamba ebongo ayeseke o teto kende liboso te azo biso moni makambu e bandiko yela yo mukuna zo yamba papa Dodo Kamba ngasika na tala kina television na seki ngabitala mona mbalo nde basakani na ye batata wana nyosa mikolo bazala ki wana bakimi pouvoir wana mais sikoyo bazu bapesi ba mwana mukie ya batate ya ne bien na linga kita pasteur wa teyaka asapene longi ya propre ale bazu bilongi na bango lokwa se bandiko beta baride bazu yango balati yango mwana mbali wana balati pasteur Dodo Kamba prophète Dodo balati si yango do bakangi penza libanga munene batie na mutu bakangi singa baboke na samai Dodo Kamba po bima intervention ba sana nzambo ba Jean Bosco banani soka la ndika mukuna mukuna ye mwaza na prison babanda ya otalete pona makamabele ke moni su histoire oto beta sute na mwana bato donc asa pola na ye alibazo zo ayamba Dodo Kamba il fait la force to okende liboso boni boto okende liboso ni bazo pakola yende buzoba batika pasteur Soni asala batika ya sala so 5 ans ekoki asala mabe asala malam basali nini balongoli ye to mona kitangwa Moïse to mona tangwa Zozo to mona tangwa Caleb bongo sikoyo mutu nini oyo avandi 20 ans asali biso loko tazo senga chance wana babo yango bazwi Soni batie yepa ye wana babondeli pona Soni lelo kuma bundisa Soni kafuta seke babundela mwasi c'est que babundela mwasi yeza na niveau pasteur Soni te pasteur Soni la nanda ko futela te yala la nanda ko futela pasteur Soni église ata babie sila kate mais ngala lingana ba lupango église ya nani oyo ya Kakenza ezala kate ka batanki wala batanki siko mbongo nyoso ebela zui pendant 20 ans ne badimi ya mabonza achango wapi aboni boye bazokosa bat na Saint-Esprit ko Saint-Esprit za papa Kakenza te papa Kakenza zo luka trouble mon église de réveil ongana na mona ngote banda to koli bo ba papa na biso oyo banani ba papa na biso oyo ba kutino to mona na ba trouble modèle wana te so ba potani suka na ba yoka na ba biba na nzambe sika bozali so bo potani suka na bo sanini bo senga bolimbi c'est pas tata nzambe bo sanini bo yoka ni oya bangwe committee na parquet
Sonia qui funda makamti na parquet ce qui kakenza olo bamabe et loko azotombola que non Sonia finga déjà président de la République Sonia qui ko funda ye Alex Ska pona nini bongo tribalisme ozolinga ka président ona loko yoza muluba président na pas za muluba balinga yo kaka boni boy komboke za papa Tshisekedi te mboke za biso nyonso ye papa Tshisekedi yakina mboko tamuzu ya kola kota ba mbujima ina ba nibiso kona kisasa Sonia kona kisasa amwana soda ezani ezani batika ye asala soki 5 ans koki tolobi yete tolongoli dodo kamba yezo kanza toju wala balateke eza bonzambe boezani aboniko basango kutu babomba mina sima sultani wana bazotamba na ba masera bato babota bango pe bana toju na baolate libulu ya makambu toju na balate ke papa kakenza azozo mafuta ozo bena mututani ngazo bane omoni ndongo keibo ya kende kokufa ozala sute na bomoy okufa amekana Sonia oliai biso problème ne sezali atika papa Soni asala so papa Soni asisi musala na ye tolobi yete tozo bato msusu omonte la majorité ba kepa Soni siko yende ngazana akotambwisa banani mutu bapesi poste akotambwisa banani papa Kakenza Saint Esprit zakati na yete abando lata blé atinga makamba pembe on est lobby évangéliste international donc on est évangéliste international dans tété lukubi kalobi papa Albert Kakenza wana ils va dire na ye la table c'est la pembe pozo ko sabango izanango molimo mosan touté OK merci beaucoup toto la na ndeko moko na kombo ya Roger Bakalana akenaki pas concerne biso moko na komo alendele lobby que il paraît que papa Soni Kafuta asitaki ba kombo ba pasteur o bazana kindoki. Est-ce que vous croyez qu'il y a des pasteurs dans la RSC bazana kindoki ya sol bazali? Oh, mais ba pasteur bazaro talisa maboko na banzela. Bato bazaro talisa maboko na nzela mona ba lisusu. Bazala wa côté. Banganga lelo ka mutabina kena ndako nganga mona ba lisusu. Mais ba pasteur bandoki bazali ebele atali kingangezo simbate bakomi ko telema bango moto Ernest Tosani à côté l'église. À salir l'église et puis bango na bayaka na domination de l'église na mamba yambaka batebeli pona ni azala biloko na ye abua kaka bato basani baka na église na ye papa Soni atanga bango ba problème ne seza atanga ba kombo na bango poto yeba bango milimo bande ezoke na kokufa milimo bande ezoke na kobeba biso donc on kola ba la film à Jésus to mona Jésus ba betaki ba sete ba ni toza ko lela ba mabso ba zola lelo na relaxo film à Jésus azate ba la kaka libala ba la kaka élévation mama na mona kiyo ozoke ne poto nzamba tasingo zo matavion yo eza États-Unis azata na passeport te papa asa carte électeur coûte zate bon passeport azulango wapi mbala mozo bane moni azo matavi boniko quelle prophétie on a moni yo oboti mwasi oboti on a monza matasingo oboti mwasi so obota mwasi obota mobile meto bota sex boni nibale so oboti mona mwasi obota mona mobile siko yo zo bane mo za prophétie eza prophétie te basel na nzambe ozomono bandoki bazali mususu akola pa na bango bayebi ye ndoki alia batuti na quartier metango akola bia bongoli motema bayambi ye loko ba pasteur bazana posa bayeba yeke non aza père abimisa ipe pasteur musu na sima ala zui alati se to Jésus mafuta tieye tango akokota na église na ye moko ma ale bana bato bakomi bilanga na ye pasteur Sonia lobi oba bouddhiste oba nani bazali problème ne zali pasteur Sonia tanga ba kombo na bango ceux qui ba fundi pas to sali marche elo musuna na tuna yo elo mo oyo même papa Soni Kafuta bane ko déplorer yango et pas ya oyo tolanda ki évangéliste international na kombo ya Roger Baka oyo albisi swabike ezana ba bi ekoti ebele na nzela ben Kakenza et ba passer musu ba uteki na ba étranger kuna za kisoki nganga komi awa pesi jeep pesi mbonga pesi pa yema super futa consacré comme c'est ba pasteur lelo oyo dotoye ba soute nana donc ce qui guerre na makasi ezali parce que il y a des pasteurs qui renoncer liboso na ye ndengo e créer ba problème ba consacration oyo Albert Kakenza évêque asala est-ce qu'ils ont consacration est vrai ou est faux ba consécration o bango bazolo ba na sala yene mtoko yeba ngona ba saint esprit azateti tango na lobi yo kite tango ala taka pembe na zumu shora popoli boye pa biloko batebe dingwe dingo sa sala biloko wana ngana mona papa Kakenza kuna na Brazzaville ayena makamna ya Saint Esprit azoteka bible na ya makamna ya komana vie
babandi na 1000 soki combien ya CFA ti ba yokoma na 10 000 francs CFA nga na boya ko somba ngo baninga msu ba somba na bina ko somba ngo te po eloko eba convaincre nga za te muta koti na normal mais tango abuaki prochette ne wana oka o muta zaki kuna komi baba papa lobi sa tango bamba prochette boy muto wana lobi c'est la sorcellerie. Eza kinonga na koti na nga normal na yepe église pe rozoteya alena ke kuma baba na église po yo o lobisanga et pourtant les olo balibanda te yeso balobi ke non ba pasteur musuba uta libanda mta consacra bango a consacra bango na mbongo ba pasteur belé ba bi ko fe fila baza batama kiona na ndenga jeté donc ki makiona na bango et ça la ke non to comment le so pasteur azo pambola yo a consacrer yo o bandina ko latsaye monta ko senga yo yango yo opesa ye après sikoyo ayebi ko consacrer yo siko ba pasteur ye apambola kawana ayeba ko consacrer bango c'est senga bango mbongo asenga bango mbongo tango asengi mbongo bazuba pesi après asani a consacrer bango do ba mafuta na ye oya chakana eza ba mafuta lukuta eza ba mafuta solote eza ba mafuta mo eza tana tina te do ndenga zana pesa bango kindoki apia ba Saint-Esprit apia ba kindoki po ba pasteur wana misusu na kati na baonde ba okindo koloba pa soni bazokendo ko tubela ke ba bouddhiste ba nani misusu bazali wana seki ka kenza yemo pa zandoki seki yemo za misala mabe po action na nu ya sali eza comme tout azo kabo l'église des réveils azo kabo l'église des réveils aotinda biso ke pa basango po bango lata ba sultani soko telengo ya basango kuteza jaru wana te oui eza na jaru wana te ya bango comme ko le kadozi dona ebite batayero bazozo bazonga basala bango ebimana ba mapapo ba angelu na sima po to benga bango ba bishop banani ya boni boeko biloko bokuti na mukili bokomo bimsala na ba bible ngana monika eveki bashibishop soki banani zo banani na moni yango te papa Kakenza atika batukimi moni batu nyosa consacra bazala ba malédiction na ba vie na bango et puis yemo pala de la vie na yi tant mususu pe na serre bana kola ba pera kindokido je ne sais pas. En tout cas, il faut comprendre que dans l'évangile, c'était le Kubika, Maboko Pembe, quand on a PC Combo, Maboko Pembe international, et tout ce qui a cochité, mais la question, on a tout n'a pas à répondre. Dans l'année d'Internet, on a moni, Mike Kalambai, a outi Kobala, mais Libala Ngoza a cacheté. Oui, c'est ma Mike. Mais oui, mais ça pasteur. Au moins, Mike Kalambai, hein. Bamal Kalambai bazalo ko ba voiture ko fas ko ba otindika ona maboko o ekendaka ndundu ezongi ndundu ezongi Bamal Kalambai ba andi ngwana tellement que voiture bimana kuma Mike Kalambai na forme nini o ebimina kuma Mike Kalambai to pe makate Mike Kalambai asali bo pona nini to pesa ba gaz Mike Kalambai to pesa ba gaz pona nini pasteur quel pasteur en église amnene batu papa tika lo babe o na yo bima plateau na yo silika pamba tika lo baba biloko no yo pesa ngakanda ko papa Mike Kalambai ni église amnene ni Mike Kalambai azanango ye Mike Kalambai église ni amnene za omoni ye déjà za na za moyembi soka vandika na église na ye abandika kakoyemba nzembo nini kiti ovandi ebongise na yo Kofi Ayemba ngoti kitoyo batu bazongisi eza ya Kabila mais soki toke kotoyo to moni ya salini kicho fandi botala ba dance wana ya soki ya modèle ni so babine lango boni boyko Mike Kalambai za païen yo moni za pasteur nani na ona zéro faute Mike Kalambai za pasteur te aza porte te muta pambola ya porte za bilakeli mabe abila kelima be aluka Mike Kalambai ya pesa embongo nde Mike Kalambai ya pesa embongo nde komi na niveau que no a consacrer Mike Kalambai eza mbongo nde mtesala ke bacha a portrait boga nini asinga ke soki $2000 so combien ki apesi mbala moko le mafuta ngopelo ko l'équipara na ngote soki utaka na Australie et soki utela ka côté ni ale po mafuta na biso ba kuma eza malchance ba kuma ba Australie na banini tango ba ozo ba tiena mafuta likolo ba zuitoje balatisi akoloba nini akoloba keno ba si ba consacrer ma camion so Cécilie te Mike Kalambai za pasteur tetala
papa Eriki omoni erozolo bababilo mususo yo na omona ndeti ki pasteur angwa na tika na ngai bonzambe parce que bonzambe ne parce que ola pakindai mu la consécration to zala ki ola pindai otika onde na bike to landie ngana yo auti ko sala auti ko bala mais bali atabana Lubumbashi en cachette moi bat baïba ezate donc deuxième mariage on a bi par rapport à ça est-ce que Bible c'est reconnaître que mon sala nzamba ko bala 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois na ebité au juste ma bala ngona yeba raté omoni Makambai aza mutumo lokola na ebité sera za okola za na kindoki ozana ba problème koto yo nano silisi angote na kini moya bale zate poli bala ba kyo bambangata mabanga akesko yo kote kuna akeko bala siko akeko bala ozola kisa mwaso na pa na biso to mona ou bien pa ba pasteur yo ba siko li bala wana pasteur wa consacré atiki ye awa atiki ye akezo pasteur Lubumbashi aboni to sakana nzambe boyko Makambai za paye biloko azosala même muta mokilita musa rondima osala ngote abanga na famille abatu oya kene ko botsa mwana batu abanga ngona na bakena tribunal te po bakekata libala na bamba longola bamba liaso na bazango na misapi mais yele lozo kena okebala mwasi mususu eloko azosala ezalaka te Mike Kalamba za mutu mona rite ba frère Patrice na yebite papa pat na yebite po yepa za père na yete a consacrer so na mani batu loko ba Mike ba papa menani oyo papa nani papa ngoi musoko il faut vendre Mike Kambai yemba sute po Mike Kambai ndinga zana aopesa soni moko o soni yone ko même pas ko salama yo sisi makambu koto te ozisu makambu mususu ombemi yango okinongo suti kote mususu okebala lisusu yango ba koma nini mbongo mtezo balisa bango ou bien nini mtezo balisa bango Makambai za bila kelima be église na yo wana nzamba yebi angote azoki evanda na église wana na makambo zanga na ngoti na Makambai nzamba yebi ete et puis mwasi wana ayeba kaza problème po kotoyo na sisi likambute ba José Nzitati ba Makambai ba José Nzita ba Moïse Mbiye ba nani baza race moko Makambai José Nzita ba Moïse Mbiye baza race moko ti yo mona déjà ba pasteur Louvre so ba bimisa ba ngona makam oso mona Henri Papa ba bimisa na makam Frank Mulaja oso mona ba bimisa na makam batu wana nyoso so mona Frank Mulaja Henri Papa nani batikeli ko bimala ba problème te mais nani Mike Kalambai nyoso tu azo bimisa makam OK na Moïse Mbiye azo bimisa makam et bon ce qui va Roger Bakabalobi ale bozuye botie na kata ya prison mutu kanye bina koma Makambai atika misala o yazo sala lobi mwasi wana so ake ko bala kuna akokoma mabe mama yo muto moni ye mutu okolela na sa cousin okozanga ndeko kopesa ba explication na Makambai osalo po ye mbeto abintsekwa mais lelo azwi mbeto a solo akombo sakana bana batu maman langa za une vision OK, merci beaucoup pour lelo, je crois to bato succès kaka boye na maman na biso tete lukubika na linga tanga lobaka ezaka juste ba vérité to revenir na encore une fois le to zuye pena na moi pied levé ya mwamba mbangu mais il y a des choses to rosolango na kati ya profondeur makasi mikolo ezali koya ngana otikele micro parce que ngana obimala na platone na zalaka na tikela ka mutu micro mais avant na tika micro na pesi ba lanino so landaka biso ba merci ebele nzamba lola zanto pombola bino mais beau s'abonner massivement beau s'abonner na pesi mama Anna Kalambai merci mon boss que j'aime beaucoup nzamba pambola yo na pesi ko papa Carlos merci beaucoup mon conseiller spécial papa Carlos Kalambai mon conseiller spécial merci beaucoup na pesi ko il faut Francine Noble Montréal mon caméraman mon tout nzambe peneska ozali wana mtasimi caméra apambola yo na pesi bala nyos bala na biso mbotebele maman Gisèle na papa Géry na poto Guy Bijou de Bambongo encore une fois papa Chomen mandefu ya pembe beaucoup de sagesse bon on a bien intelligence parce que ce papa Chomen na sagesse na mandefu pembe sa biso be makasi pa mikae ya yo yango wana na pesi bala nyonso en tout cas bambotebele bana nga nyonso Fabrice Bilele Sandra Djangi tout le monde Dieu merci Claudia Panzu tout le monde na pesi no bambotebele belé na zone si micro et pas ya maman Tete Lukubika azo clôturer après sa numéro na contact et pas au sambela pe moi quelques conseils mukia ko za na pona opesa ba Hollanda na tikele micro
Merci vraiment Nabalandinio Sobozolandanga Maman Anna Kalambai en tout cas Nzambe apambola yo o tindaki chaîne na yo c'est pelimingelo na okelo bakaba pasteur bo changer. Ba pasteur bo changer et loko obozo sala nzamba loko tibino na se nzamba tombo libino mais lelo obo komo yokisa nzambe soni kaka na biloko mokili kaka na ba poste mokili kaka na ba bien mokili kaka na basi obino bokuti na mokili nde lelo o ekomi ko sala bino keno boyinana bozo yinana pourquoi et loko ni ezo sala boyinana obali mwasi na yo bien lobe komi o femme ministère olongwe oke balatina lubumbashi boni koma ikamba boni yo tungisa mitema bato marke ni avoiture bimina kombo na yo papa Luka o changer na yo maman maikamba ke bala okebo koma matu Samuel akendisa boni yo siko nde muninga zwi divorce yo pozwa divorce wana vie ezande ngwala te basali na nzambe to si to lembi to commune en tout cas to lembi bino ndenga biso to lemba nde penzamba sabai en tout cas nzambe ya lola akota bitumba opo basana nzambe mama Kalambai mama Ana baba balekisi doto yeba so eloko obiso to ikolo bate nzambe justice na yeke sa likolo na moko awa na mboko to kokufela pasteur mwa munene boko mona nzamba lingaba no frapper bango bo mona makamsuso yeke sala ma merci na balandinyo so oyo bo zawana pona kolanda ngai na linga bino mingi mama Ana Kalambai nzamba pambola yo na papa Kalambai na pesi susu mbote na ngana mama Ana baba nzambe apambola yo na muni susu ya Francis Lukubika ona loba ya na belaka nzambe apambola yo Carlos nzambe apambola yo na moni susu mama na nga mamuke enge itala nzamba pambola yo na moni lisusu papa na biso oya vandi kuna showman kukabu mandefu apembe na benga kai showman Michel kukabu mandefu apembe mbeli o babeta kalikofite songa mbeli babeta likofite nzeta mbila ba okata ekola liziba oyo ekaukate en tout cas nzamba pambola yo mama tete alinga kao mingi na moni Natasha gola ba Natasha Tantine Kukabu ma fille mama tete alinga kayo mingi Benedict Ngina Mau Denzu Kukabu en tout cas na lingi bino nyoso tu obolinga ngai ngape na linga bino Tantine Pauline Binda nani Bunda nzamba pambola évangéliste Binda nzamba pambola bana notre père nyoso obolinginga na lingi bino mama Kalambai mama tete alingi o mingi alembe te fondation to bengi bino fondation Ana baba boya ba o nyoso tu bolanda biso na kata fondation peto tambola na bino boya ba bibu sapimoko sukola elongite 55 poto sokola loboko momba ekesala bien na lingi bino mingi o amona betise libaku nzamba limbisa libaku wana limbisa nga limbisa peye mtakanise linga mabeme tolo bakaba vérité poto za suna tango bomba te en tout cas nzamba pambola bino pambola chaîne oyo Francis kuna na sima na monio pe papa Eric ayeki susu kozwanga na kati ya ba film o nzambe apambola na lingi bino mingi soki Yesu azongite na ebiketo omona na lisusu bai.